alors batala nzete na nzete bible lobi to koyeba bango seulement na nini na bambuma na bango kaka bango mutu abisela biso banzambe mosusu awa na lobi clairement ezana mutu moko atteindre ngai te so nzambe na permettre toujours na ba prison et alors pour ngai pena na dini d'abord dignité na ngamba d'abord oya nzoto mutu ya itaki munganga na saboter pour nzambe et alors quoi c'est bon na tellement pour na lobeta masolo soit disant évangéliste bango batala nzete na bango zo misambuma nini et alors ça na ba guerre d'esprit o selemi entre l'église nous c'est ça na Lumumba o ya boulevard na biso et alors banane na limité banane ba créer ba bombe wana et ça na des évangélistes baza so baza na besoin de preuve Matifani et preuve le besoin bongo et alors tant bozo finga bongo biso tozo ko avancer bino boza reculer na biso Matifani o ezali ane o komona o banotala même si aspect na bango boy et comment que les gens aussi là na utina mokili wana ne na bible na mona mutu mo atelemi azoluka ko contredire baningi pourtant yepe na mona na batongo sika moko ba milana ba coupe makile sika moko lelo so bobi na miso bato o miselo nya meme o kuna ya loup o kuna ya cheval non ça dit que nzamba couvrir na gloire moko un na maloba nae et deuxièmement physiquement nzamba ola tie na gloire wana bibale moko otobaki fils de Deus même Tifani bazana sima pasteur ya akosala nini akomema yosko na kembo na ye pe asala kanini tango akitaka alongola kanyoso oyo bandeki oyo mona pasi tango musika te il faut makilana eluka makaka na rayon wana et na rayon wana occupé n'importe quel endroit au sanini au côte donc langue ya Japon ezali ba langue moko zelo kwa ba langue lokola ba lokola ba blumo ba mo sens penezate o mitawa cho bakatam pushi atasmis donc on comprendre yango te na bango bato basali côté milanga yi tala bango bien prononciation na bango na ba matia na bango lolenge balubaka soko zolo ba kombo ya Jésus na lingala okomona toujours Yesu nana funga papa ofunga ba code mikolo a décoder mikolo. Let's go. Shalom, shalom chez vous, bien-aimés dans les Seigneurs, très chers fidèles téléspectateurs, vous tous qui êtes coachés, branchés, placés sur nazareantv.com, site. Yabiso, Yabino, Yabisonio, surtout au Rolanda, émission, témoignage, bisika bat pamon lopo konanzambe, ba expérimenter maramna moyeni satan. Ba beta ami soupai paitin, bazongela la princesse de l'éternel, la humble servante de Dieu, la présidente du Parlement céleste. Député quoi. Vraiment on a émission mokola lelo to koba na émission na notre témoignage tozana notre frère Baby pour que to beta masolo on ndenge zalaki avec des preuves à l'appui. Donc no comment. Mais avant to pe sa frère Baby bonjour. To ba santé na eza malamu. To pe sa pe pasteur Timothée parce que tamboli moko tatamboli na pasteur Timothée. To tout na so baza malamu. Na régie parce que de tout cœur ba sincère félicitations na bandeko nyonso bazo lobele la clip au trône vraiment na ebiteni na kopesa bino kasi nzamba lola apambola bino pour niveau ba pele zoya ya ba production non vraiment je dis des big salutations ba remerciements na évangéliste ozana poto zala na Kinshasa. Vraiment, bah, félicitations, beau Sam Samo Kitoko. Ils ont un remerciement parce que clip, dengue bo lobele lango, bah recherche bozo sala et sala ke na zo ba pel ya ko beta vraiment nzamba mon abino. Yango tozonga na lelo msuna chate ka clip trône tozonga kuna to kendolanda clip au trône bon tozonga to pesa frère Baby. Bonjour à vous.
traitement que évangéliste ozoloba ya wana que okutaki kuna qu'est-ce qui est vraiment zolakisa que ye penza zalaki kuna zolakisa basine parce que tout le monde ba pasteur ya ba bague bazali ba dévoiler bango ba bague tozo mona batu ya baba check en awa côté ni za à droite ou à gauche komikawa tomitawa ezala awa bazo tchango bon tozo mona batu ya ba kepa qui se kipa tozo kanga ba bandu tozo mona ba lolenge na lolenge siko eloko ni ezola ki se ko prouver bana na nzambe poko ya ka lo bibo teto ndima pe hein frère baby bibi ezo ba so peta anja uti likolo to photo examiner. Merci Matifani. Nalobaka toujours tozo beta lisolo ya oyo teto lokoti ou bien histoire mo bando koma il peut tangi no comprendre pe na lolenge na yo bando ko beta. Lorsque tu lobela yona lo mitawa ezali eloko o Matifani okola tango mutu to amon mais ezalaka eloko mo sacré tout comme nongo bi batu musu batu bi que non oh il faut emonana ou bien eloko nini ko la que ça pena auta kuna est-ce que be que ça na batu musu ba genre musu à cause de pena système o mitawa lem sola tango na sia sulina ou soit ça na caché mo ba beta soit ya marque moko boy mais azongo beta ngona mukongo to yebi ebele na kata kisasa oyo bazana ngona kata mikongo na bango ebele balekana be mission na ba journaliste mususu batuna bango non ce qui beneza lukuta oto kaka longola suli no total alongola to mona yango te elo bana nzambe loko na oloba to bana otala bato tu oyo bomoni na ba obalobi soki nini yango na ba obazali ko finga na ba obazali ko commenter bon mais quand tel un peu mon serviteur de Dieu ou bien serviteur de Dieu ata zangi mais lorsqu'il est devant les gens au senti d'abord serviteur de Dieu. Ce n'est pas la parole qui sort, mais au ressentir, même si sur le plan, il y a le lengene, la façon à colober là, au ressentir, on a un nzambe. Mais au tel est-ce que le lengene na bango, depuis bateau ba yebi balanda biso. Mon colonie pena mutumsu pena Matifani tande ba commentaire, hein? Ba le batali te ya moko a te ya, o pena tikala la mito ya bato. Netinga na bitong na yaki na kati ya Jérusalem, ezala mateo na tikala na ngoti lelo, ezali liziba ya rebot. Na kati ya robot na biso mutu ndo tuna ngai tango kama tene okaka liboso na biso robot tala ba tele ngisa biso ngo tala voici maintenant robot je vous ai mis à l'âge tout cela mais bango bana babana matia na bango na ba TV ou soit na ba radio mateni bana nzamba balanda o bakanga o comprendre toujours bazana ba esprit moko ba guerre d'esprit entre d'abord yena oyo yena o pe bango tona bazo swana bango to babela kana ni kombo ya Jésus Christ et alors bato bango biso to landa bango c'est pour cela Matia lobi yango na 24 ba wele la nini mais bah ouais là t'es passé mutu na mutu za na mission to beta qu'il solo ya mutu wana liboso to bigi non yeba pesier ange Deus contrôle mission détruire les enfants de Dieu faire ça c'est ça ozali ko tambola et alors batala nzete na nzete bible lobi to koye bango seulement na nini na bambuma na bango kaka bango mutu abimisa biso banzambe mususu awat kaka bango mutu abimisa ki so lelo ba kombo ya bango bani na lo bango bien maman Tiffany ngai na ko sala émission pour na kombo ya mutu te mais je suis venu pour servir mon Dieu. Quel que soit bokoluka car ni papa nanga lobi quel que soit bokoluka ta ya mupepe ata ya ko boa kata na ba flèche ata ne bozo lukanga na ba nzela na ba accident na lobi clairement ezana mutu moko otendre ngai te so nzambe nga permettre amen na mona vie ya basala na nzambe moko te ba leka na bible Matifani sans qu'il lekela bango na esem to mona be Etienne azokufa zo ba nzambe na mo likole fongwami to mona ba Pierre na ba Silas basuka wapi na kata ba fina bango toujours na ba prison et alors pour ngai pena na dini d'abord dignité na ngamba d'abord oya nzoto mutu ya itaki munganga na saboter on pona nzambe et alors quoi c'est bon oya tellement pona no beta masolo soit disant évangéliste soit disant pasteur soit disant ya docteur soit disant nan nous sommes venus pour prêcher pour parler de ce que nous avons vu et de ce que nous avons pratiqué de ce que nous avons vaincu bango batala nzete na bango zo misambo manini Matifani so monde déjà mutu déjà bani ko lo bamabe pona yo ki babani ko bomo malembe. Et là, c'est un guerre d'esprit où c'est entre l'église, nous c'est ça, le Lumumba, où il y a le boulevard, na biso. Alors, banane, na limité, banane, ba créer ba bombe wana. Et là, des évangélistes, le quoi bango va continuer. Na le baki vomi, ba continuer. Mais avec notre Dieu, message où il y a témoignage qui est na souk. Même ici, attends la dessous, caméra écoute. Maintenant, c'est par là maintenant. Ba on mit tout na bango évangéliste, ne ba tambolaka. Butu ben ba lolengi na bango. Ça non, deuxième évangéliste abimi. Ne ba ko la pa na siko que non, ne ba ko na o tambola, ne ba baza. So baza na besoin de preuve, Matifani, et preuve le besoin bango, baza banzeto ba bota na désert. Makasa na bango ze okauka, mbuma na bango ezo refléter ne lo mo te bonzambe. Parce que biso le bana o, to zali pembeni ya mai. Matifani so to tangi na livre na
O maintenant le mot na limité na limité nini. Baza des évangélistes na limité. Baza des évangélistes Matifani. Baza trouble en évangile. Baza trouble pe baza bato bazo les cas mujuna basima pasteur. Batika toujours Matifani na na soulever point oyo. Quelque soit ba finga ngai, quelque soit ba fingi papa na ngai papa Timothée. Et ko changer ne loko moko te. Akomi menacer le même si na ba téléphone, akomi menacer même si na ba internet pour na ko finga. Et alors tant bozo finga bongo, biso toza ko avancer, bino boza reculer. Nemsa Matifani o ezali ane o ko mona. O banotela même si aspect na bango boy. Et comment que les gens aussi là. Aspect physique na bango. Banotela bango bien. Yo tala pe ba vidéo ba timiso. Matifani ngala tala kama kasi biloko wa. TV na tala na TV. Surtout makambo za mingi na mona ka ne na utina mukili wana, ne na Bible na mona mutu mo atelemi azoluka ko contredire baningi pourtant yepe na mona na batongo sika moko, ba milana ba kupa makile sika moko, lelo so bobi na miso bato. O miselo nya meme, o kuna ya loup, o kuna ya cheval. Non, bango nyonso baza ba démon. So ilungana ni komideni. Tala yo mona TV, tala bonde Matifani. Nga tala na ngate. Tala betela nga ka set fani basali boy. Set fani mo kan bi anota na ngate. Matifani yo bazolanda yo chaque temps, bazosala yo ba propagande. Yo pe botra pe courage te Matifani. Ozi pe temps, tala pe baninga. Yo pozo na landa ba on pe. Landa ka pe. Eza malamu te Matifani. Là basala ba propagande. Lorsque basala ba propagande, yo pe landa ka bango. Lem so mo pe no na kati pe wana boy makamusu po ba zosusu ko zwa pe fongwami. Oui papa. Oui. Ça veut dire que parce que à l'obéli quelque chose de spirituel. OK. À l'obéli c'est quelque chose de spirituel. Au moni nzambe so za kata mutu, apesa mutu bote moko. Hein? So za kata bon nzambe, nzamba pakolo mafuta mo boy. Mutu nyo so na nzamba ebi. OK. Nzambe parce que le Saint-Esprit et je colorer mutu. Ils ont payé langue oyo et là ça marque oyo za kolonde muta poser yango. Que ça soit tu es un homme de Dieu et ceux qui nzamba bandi azana kati na ote alongola eloko wana. Eloko wana za oya kolora kawana alongola ngolo. Alors soit alongola ngo eza beauté, eza gloire. Ce gloire est longwe. Rotik alolo banobo mais yango eza suite. D'autant walbi que non bogota la bilongi ça veut dire Rota la façon ya mutu au compagnie mutu à la nzambete. Rota mutu boyo mutu il y a quelque chose de Dieu et là ça qui pas nécessaire suite. Et puis même physiquement boyo et que se manifester. Et se manifester mon gloire exate. Tala mutu mais au mon que gloire au mon gloire moko. So tu as l'œil spirituel. Au mon que il y a quelque chose qui ne marche pas. Okay. Donc ça veut dire que nzamba akoboto mutu santé, akoboto mutu gloire, akoboto mutu beauté, akoboto mutu aspect spirituel. Hein? Ils ont reflété quelque chose qui dit que ça c'est un homme de Dieu, ça c'est un enfant de Dieu. Parce que ils ont la différence ndenge ba yebisa ki frère baby. Yonga na bi ke bota la émission ya liboso ndenga zalaki, bota chaque jour ndenga oleka bondo muna il y a quelque chose si tu as changement rosal. Oui, il y a une grande chance mais au matin. Ça veut dire que nous avons couvrir na gloire moko na maloba nae et deuxièmement physiquement nous avons la na gloire wana. Et gloire wana yango tolobi na frère Gabriel premier jour à témoignage au mona zende. Tant ozung jour bo ça qui mange au mona que vraiment il y a quelque chose qui vraiment nous avons malam. C'est ça gloire wana. Voilà. Vraiment merci frère baby. Tozo zwa banda ko loba parce que to ya te Matifani pona tozo abna mingi makamna bon mais bazali bato bazotamba na sima ba pasteur ndeti balobi ke papa nanga batindela ke mbongo kane ke so tuni bozo frère bozo zwa eloko ni malgré frère bébé longwe Michael frère Michael ozali kozolo ko nini na émission ozali ko sala siko vela bato pe bazali ko leka na sima pe ya papa bayo toka yukuna papa Timothée ba pesa ke mbongo pona leka alo baba n'importe quoi à travers nani ya frère Michael. Non, c'est faux, archi faux. Bangonde ba yebi na ba njena bango ba sala ba mi bale. Moko otolbaki fils de Deus. Mais Matifani. Bazana sima pasteur. Et son ami. Ami na ye bazamba to batambola kana bité ma oyebi Matifani. Oyebi bien. Donc baza bato batambola toujours na basima ya bato pour non sanine ba gagner mo le ko ba obenga pe batambola mingi na ba air moza mystique na ba air moza mystique ba yebani bango mbale
et alors ba continuer na bango nde bazali koloba mais biso to continuer toujours sur le plan ya ko continuer toujours au pesa ba témoignage tika to kende to beta lisolo ya place to suka ki na yo na peut sozo reconnaître oui na se reconnaître to koma ki na niveau autant to longo ma Niger to lobela ki on te na ki Niger place to fixa ki parce que n'habite ceux qui il y a des centres qui s'allument déjà ou bien ceux déjà les qui sont donnés non le bela ngote na to lobela des centres c'était ah OK ouais des centres na si bande kona biso wana tozo leka lelo pona kolaksa bino ba place nini oyo ba temple ezalaki ba place nini oyo na bandaki kosala misala na ngai parce que moni bande ko bozali kolanda biso liboso tolobaki frère bebe azalaki na mwasi frère bebe abala frère bebe azana mwana batebele bakota ki badoute mais tellement tozana besoin to mema likambu oyo elongwa lokola lisapo ekoma pene ya solo na memaki tina ba image oyo to mama Tiffany amekaki ko mpeko laksa mwasi na yo mwasi na mwana lupa oyawa akwa pourquoi match pourquoi comme ya to mona pe caché vraiment ya libeta yo ba ça peut pas mwana na ye donc to lebelaki ba biloko na to mona ozo utana ba parents to mona pe ba parents na yo voilà tout wana donc tozali ko mema yango pena malembe elo mama Tiffany na si na descente au salaki elo ko liboso mama Tiffany nzambe apambola musala oyo ozali ko sala donc ezali penza difficile au mona mutu abanda kozwa temps akoti na kati ya œuvre ya nzambe amipesi donc il faut zala kaka mutu oyo asa mwana nzambe pe a comprendre makambo ya nzambe pona misusu tokolo baka to suki na niveau ya boye mais misusu abité loko za makambo na nzambe loko to sana besoin peuple ya nzambe to sana nini to kezo la preuve pena to so pena ba preuve na si so tali journée yango to zalaki na ba papa na ba ndeko na biso ya technique awa to komaki presque na butu mais avec des risques mais nzambe amimoni si pena loboko na ye tala ba risque ya bon ba place ya bongo na ba ville ya kisasa ninge kuma ba moto donc ezalaki bena pasi bana nzambe mais nzambe na biso atikaki biso te ton maman lobaki non frère baby il faut to so ba preuve mais ba écoute te ezalaki surprise ezalaki surprise oui na bureau kato 6 émission maman tobi makato d'abord ezalaki obenganaki donc parce que tu fatigué avec maman tu fais tout champ qu'on habite et comment bo bengana ki lelo to kita to kendozo vraiment j'ai aimé OK c'est ça un peu ban nzambe parce que ceux qui baba que non frère baby to kita et pas na bino ou bien lundi peut-être nga ba lokola la kaka biso semaine wana yango na kienda ka nini akomi na mire quelque soit akomi na mire mais ceux qui bo moni ba image wana o moni zali ba image o zali daté à lelote mais zali ba image oh il y a place biloko zalaki na place biloko ebimaki mati fana ningaki un peu na lobela lorsque na komaki na niveau il faut ngai d'abord na koma ko pratiquer ba art mususu ngai moko na kati ya ndako ya lona komaki na place oyo d'abord ba pesa ki ngai leti bango kaka wana bazali ko telemela message oyo lekate bazana ba temple oyo bango pe basala nini basala pe na kati na église ozali komona na kati na église ba dessiner lokola ndako ba koko to no dessiner na kala na ba classe mais ok ozali ko bossa na kutu sous ignorance que place wana nezali nini ezali temple mubimba o place ministère ya table sanini ezokota na place ezali ko bima et alors mati fantongo komaki na salle yango et alors on a la muka qui un bon matin tellement maman déjà ezali sous contrôle na ngai nasi bande ko balanda biso ba komona nde tozana mama Tiffany ndenge nini mama Tiffany asololaki na mama aboti ngai na bande ko na ngai et mama Tiffany première des choses ba pesa ki ngai ezalaki d'abord fona sala tambour o to lobaki na musique moko elekaki beta pesa la pe succès donc ezalaka accomplissement pe appel ya nzambe o ba bengaki na kombo ya Jésus Dieu de l'union et du rassemblement donc il faut ça le tambour wana ezali sous forme eloko bana nzambe bozali komona ezana ba clip mususu ya ba chrétien ebele elekaki bomona ki yango bazolakisa bino yango bazobeta yango pe bana nzambe mususu babi oui ezali ngonga o bazobeta na moma wana oui ezali ngonga o babeta na moma wana c'est parce que lorsque on invoque Jésus il faut aya pona aya isenga nini il faut ngonga ni sala nini ebeta tongo ngane ebeta tangu ya koya akosala nini akomema yusko na kembo na ye pe asala kanini tango akitaka alongola nyonso oyo bandeki oyo mona pasi akopesa obloko babenga ba pete mati fana mona te soda oyo alata ba pete ana mupende hein na mona na ngai te mais so bandi ko tala kaka bango bato bazali ko luka telemela ngai obandi ko tala na kati ya clip wana na kati place wana salaki tambour ezali également lorsque na beleli Jésus a kiti place wana lorsque kiti il faut d'abord ongana zana ngwa sa nini elongo
donc so ezaki nazaki na soni mo bobe likamo na salaki ya mabe il faut sala nini akolongola ngai ngotonga olongola ngai il faut la etanga yi pété ko la etanga c'est ça la gloire de la magie ezaki gloire ya magie ndenge mo po mona na kati ya ba clip na Matifani ezali olengi moko petango yazali ko bete yango azali ko sala nini a invoquer lorsque yaye asala nini apesi nguya pe abani ko longola nso ya mabe de place wana Matifani moni ezali boule na place moni na kaliba mabaya wana mutanda ko fanda wana te ezala mutu otela mutu na lupango ozana to afanda kuna te na kati pa na biso babige no wana zali mutu ya ba principe donc place wana afanda kaka ye moko Matifani je vous explique place wana ezalaki na ba place oyo nazalaki soku na invoquer ye moko Jésus il faut apparaître à quoi apparaître on est na lubaki au monde le quoi cagoule abimi noir bien fourche to bandi ko sola ne so bandi ko sola so na baki non papa nazana besoin au pesanga eloko boyo ou bien papa nazana besoin na minute oyo nazana besoin bien 5 personnes oh l'aime sous bâtiment likamombo ou bien soit à l'époque de la rolinga linga basse belé ou bien linga moi c'est papa n'a besoin côte ça comme la famille na bango au côte ça trouble dans ce cas maintenant l'aime ça ko senga ngai pesa ngai makila ne makila na rozongo musika te il faut makila na eluka makaka na rayon wana et là na rayon wana occupé n'importe quel endroit au sanini au côte yango mona na kwena ngo kuna to te bato momi balé basimbani to benga ngo force attraction et là force attraction kaka les mêmes bango bato ngo parce que tozana nous tolongwena nuna ngambu na bango te parce que toza ko buka na ngambu na bango jusqu'à ce que to commence na départ nanga pona beta lisolo ya sirène donc lorsque force attraction ko ya yo ki ko zwa bien mwana ya mutu na makasi ou bien mwana ne ko mutu passe kaka ya pete yende Jésus akolakso ki na lupango boye ezana rien o ki ndoko zulanga mutu so ki okomi kuna force attraction mais force na bango ne yo ezo simbate il faut ça nini il faut benga lu na force attraction ba senini ba bimisi mutu na place wana après boye tout se sacrifier non sacrifier Mama Tiffany na kati wana soki ndeko na biso ya technique azwaki ngo bien au monde ezali na ba fleur ezali na ba nzete mususu wana ezali na place o na bomi na longoli poso na nzoto o ekotikala ni na kozwa yango na yenango na mire wana sous forme esprit après na côté ici directement prière na ngai ezalaki kozala exaucé et alors na kati ya lupango mopanzi o tokendaki na suka wana ezalaki dessin o na komaki sous forme ya motema donc o bato balobaka lokola I love you baby I love you my sister I love donc place wana na komi Jésus mais na kati ya Jésus na se nango omona na kata nzela mobwe na se wana et alors ndenge moko pe place wana so mutu ya continuer à l'époque tango zalaka kitoko makasi omona même motema na kati bakomi Jésus ezali bato miso so bakota Jésus openda nzambe bokoma lipa ngumla Jésus bopwani epso kumisa nzambe mais alors quel nzambe ozo comprendre te eloko nini et kati na se wana OK tango bi Jésus directement prononcer directement Jésus Dieu de l'union et de rassemblement OK tozongi kaka na même ya place yango wana ya bango bato basali côté na ngai tala bango bien prononciation na bango na bamatia na bango lolenge balubaka soko zolo bakombo ya Jésus na lingala okomona toujours Yesu su wana ya suka avec prononciation moko eza pena clé donc ye jina ewana eza une importance te e etikali important ezali nde s na i barré na ki japonais ce qui veut dire sous Dieu de l'union et de rassemblement bango tu na kati ba clip na bango tu na ba prédication na bango banda ko landela yango ndeko tolobaki banda ko tala ndenge ni nazali ko benga Yesu mais bana nzambe ba comprendre kaka Yesu mais biso lokwa tozalaka na bango to bi directement que non Yesu azolobela wana ezali Yesu te ezali nde Yesu et alors donc to koti so na kati ya ndako na biso ne parla maintenant ezalaki skoyo na dojo mubimba temple pena mubimba osko nga na salaki ezalaki relié na turbine siko papa baby pardon na tout na question to benga Jésus oh Jésus faut za na prononciation bien Jésus to benga Jésus oh olobi Jésus bon na lingala bat miso komo ba na sambe ata Yesu na lingala to ba Yesu na toki ma lingala ekomi Yesu Dieu de rassemblement so to benga Yesu Jésus na kombo nini Yesu na kombo nipo ikomo bangisa pe hein papa baby na olia bakiti na ba mesa atanya ukondoko na mona yo na chayo na mwamba na minito na kata bena katikata saka fufu oui alors est-ce que tu bonjour boni et le côté et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros donc dès aux années ça galère na niveau 0 tout ça la boy ngai naza na mbongo vraiment mingi te mais nazochela bino mo mukio naza nango
na agence moko boye Nazareta. Caritas qui dit sérieux. Oh. Maman, comment est bon donc yo pesa au fouti mbongo kuna partir à poto biso to ya to zibilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifungami comme na Nazareth. Na kufie. Agence lisusu. Ndeke sansu mulongo kuna. Pour nous là susu. Kuna eza mamba mulongo te. Ye si afuti mbongo kuna partir à poto biso to zoke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyeko. Yeso mona makamba bongo na monte. Bat papa si mbongo kuna biloko récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais yango bandi. Maman. Leki nanga yebisi ngai mena ndimite. Na lingi na mona ki mona mbeso. Poli kamba boye. Na monde na ne salamate. Mama yebisa ngai. Ba pesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa. Ya solo boutique Nazareta ezali boutique où ezali à distribution ya produits alimentaires. Ah! Nakosali poto sunga bandeko oyo même ba oyo baza na peu de ressources comme na boyede bandeko no baza na niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc so na mbongo te ndeko no na poto ko sunga yo a ozika biloko kolia. Eh maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bongo awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareta est ici à Kubungate, toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique Saint-Vincent. Ah, Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà vous avez nango, vous avez 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suisse. Ah! Non. Nazareta. Nous allons la Congo ici. Julia, nous allons kangisa kia fufu. Eh, ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareta, tu as un système en bimbi, dans Bongo Shingo. Bon, ok. Vous allez sérieux. Caritas qui dit sérieux. Bien-aimés dans le Seigneur, le son des cloches vient de sonner pour éclairer le monde à l'intérêt des saluts des âmes. Hey. Les Nazaréens Productions vous présentent la princesse de l'éternel Tiffany Mokwa dans l'album Trône en featuring avec le pasteur Henri Papa Moulaja et le frère Billy Bilombage avec des chansons comme Kembo Alléluia Osana na Yahweh Oezo matanga na motema ezebele Yango na yebisi yo d'âge en âge et les 4 êtres vivants disaient Ozali Isolo nanga ya tango pasi ya. Procurez-vous massivement de cette œuvre à travers les plateformes de vente et de téléchargement telles que les Nazaréens TV, Amazon, iTunes, YouTube et autres. Hey. Les DVD et les CD sont déjà disponibles. L'album Trône toujours en marche. Déjà en France, appelez-nous au plus 33 65 93 16 781. Mamae, bateau-toi France, ce n'est pas encore fini. Comme je le disais, contactez-nous au plus 33 65 93 16 781. Une seule adresse. Au numéro 112 de l'avenue Songololo, croisement Prince Kassavubu, dans la commune de Kinshasa. Que El Shaddai vous bénisse. Mativani, merci. En tout cas, on a sepé l'émission Lelo. On a senti Moli Molanzambe Penze ça Lelo à Makasi. Amen. Donc pourquoi dans le bon Matifani, ce que bani kotala d'abord nzembu ya moto na biso mo mm. Ne bande lango abanda ki ngondenge nini? Abanda ki ngondenge nini? Boyeba ya solo ne bandeli na lingi bosala nini boyeba ya solo pena suka ala musel bino nani a présenter ki bino nani mais ne bandeli banda ko landela Matifani
tokomaka mpona lem so bakestion oyo bandozonga mpa na yo alobi boye na ebandeli ngai ozokoma nzembo mobimba nalingi non nazokende mama Tiffany nakomi pourquoi parce que okomete so comprendre siko peut-être ba code parce que papa zali papa ou nebi papa fungola mingi makasi nana funga papa ofungola ba code mikolo a décoder mikolo vraiment likamba ko décoder mundema yo décoder voilà mama Tiffany alobi ngo bien alobi bien na lingi na ngai ye oyo. Il parle pas de Jésus, il parle bien. Ce que tu as dit, il y a son façon à prononcer. Alors bien, Yesu. Pena souka. Allo banin. Bokoye baya solo. Bokoye baya solo. Pe abi bon, le gros besoin a besoin boyeba. Abani mena ko sala nini. Ko invoquer ko sala incarnation. Voilà maintenant bato bazali ko tuna ba question. Nengini to combat que non o ezali lorsque Deus abani ko kota. La nesco clip ya au moins la façon bandi ko présenter Nzambe na ye a présenter que nini avec toute autorité avec toute puissance pour nous tali sabino ye oyo alors epata ki monde et là nemo pena biso na biso tozole kana biso pour na ko tchaka ba clé pour na bana Nzambe ba comprendre parce que to boy bana Nzambe ba kwena ko katsa libulu wana so na tuna na frère baby yo so lingo tanga neti kombo ya Yesu na linga po e ya ko pe sungala ba su yo motanga na biso na Yesu ba benga ndeni mais ba lobi ngo bien Yesu Yesu na soki na Yesu oyo komaka ti muto ba Yesu dans un mois temps au moins temps ba omitawa ne peut se comprendre omitawa donc langue ya Japon ezali ba langue moko zelo ba langue lokola ba lokola ba blumo ba mo sens penezate omitawa show baka tam fushi atasmis donc on comprendre yango te parce que na suka na yango ndeke ya globe nyonso ndi mo pena biso soko moni ko kano Yesu telem so ko bonga pe obeli Yesu benga Jésus-Christ de Nazareth ou soit Jésus-Christ c'est tout. OK donc faut baxara Jésus-Christ de Nazareth. Merci. Maintenant tant que continue nda o monaki place oyo na lakisaki yo place oyo ezalaki na mesa voilà na ngai na kati likolo ya mesa wana ezalaki parce que tokomaki déjà ba époque oyo ba yaki ko longola yango moment oyo papa azwaki nga d'abord pour na bloquer d'abord ba esprit wana. Et alors, tant que qui bongo, papa sengaki d'abord, biloko monsieur sali de anda kwabi, bokende bo évacuer biloko wana nyos. Mais frère Michael akoki ko sala nini ko bimaka. Frère baby Michael. Voilà. Frère Michael. Et que ni malem papa. Malem menabi ki baby Michael voilà. Kangana bongo. Et là ma Tiffany, tangu papa pesi eloko bongo, ngai na tikale na permanence, ndeko na mwasa kendaki po azwango, mais baba nek toujours ko bang. Tozolo ko tuya nango tala biloko ko tuya mo azali no a ko telemela biso ko lobela biso bango to baba neko bango et alors ti papa yaki ko prier pour na mama abi mama kende na nguya na Nzambe nga na pesio kende ko banga te ko salelo moto kende ko zuyango ne bakendaki bazwi ba mikanda wana mir batika ki ngona nu kaka bongo et alors ko continue le ko letaki place au esprit baba ne toujours ko ya parce que na kati wana Matifani au mona na coin ko to zalaki boye ezalaki na place on a salaki piège no mona ngo ezali boule na pembe bandeko ba mona yango nde tozalaki na descendre na Matifani au moins la place wana ezalaki page na ngai donc ezalaki na ba esprit mususu oyo ba bandaki ko le kalem so atali kolé na kuna biso ou bien mutu moko sala ngai mabe donc na mona ka mutu fona bomba ibena salika sacrifice na bandeko so batona bomba na katanda kuna biso na piège wana et alors le jour où on a besoin que ngai na sanine na zoya na kendine soit na moment ya sacrifice na sala ndenge nini na ina kata temple na ngawana nasi bana Nzambe ba mona ngo faites très attention bande ko baninga mi o bozali kolanda biso komona dessin nyoso ezali dessin te ezali dessin muso mona ngo na ndako keba ezali na interprétation ou soit le lenge moko bo ezali déjà kolobela et alors na kati na ndako na biso Matifani mama bande ko mona ngo kaka dessin waki na kati ya dessin wana nataka ivoire moko après na bandi kolalisa banzete moko ezali lokwa banzete masango likolo donc ezalaki présence na kati wana ezali lokwa la présence ya royauté parce que ivoire ezali loko moko ya motuya et alors moi loko wana ya kati etikali wana ezalaki ne place oyo esprit ya Yesu ekoya kaka bango bato yango bazo luka kaka kino tolo makambo bana nzeba comprendre Matifani tozonga kaka na kati ba film oyo tozali kotala lelo même si ba film oyo tozali kotala so tali lelo balobi na film Nigeria babi
wana oza roi mingi na simano to mona banini kiti moko za na poso nkoi na mupanzi bole msusu mona ba ivoire et alors soki frère bebe lobi seki na lobi na mutu non nazoloba oyo ngai na moni ni ba yebiselinga kino pona Jesu abana kufanda na kati ya temple oyo bongo sala nini sala na marque oyo parce que chaque marque ezali na signification nango donc na signification ba pesela nga wana bonga na sala marque na ivoire na sala susu na ba nzete molo kwa ba nzete ya mbile lokwa ba masangu elala lipembeni. Alors premier jour na meka ki jour o yemoko penatsu akitaki pe bisinga félicitations mon fils continue tirbino on a pamboli yango mutambu na on a pamboli yango ekozala mutambu en même temps ezala réserve pendant ça on a besoin que nous sommes ba nous senga sacrifice yo zangaka donc ceux qui va sengi sacrifice zongaka mingi awa oziba tuna oyo apokoti bona tirbine to expliquer que ezali trouve quoi que mona o permettre mutu alongo na monde physique ti MMA na monde spirituel. Nene ki kosala babilo kona tu sona comme na besoin na bima na ngai na kwata na kiti na biso na zana capacité na fanika na kata kiti boy pa na longo na nga na nzoto mutu na kwata na mire na biso na ndako ka na kei na ngai. Et alors ezala ki babilo ko on a pratiquer mais na kata ko pratiquer yango ezala ki na mama leki na ngai na sir akoya parce que tout ça a besoin toujours des preuves ndeko na moi c'est akoya la riche. Et alors mama leki na sona utaka tikapa. Et alors un jour yaki ameka ko simba bilo na ngai aki kotanga sela temple na nga na simbi mama bi ye kuna alingaka te ba simba abisi mama alinga te ba simba ye mwana ye koma koluka ko dominer awa na kata ndako ndenge nini tellement pe ngai na mama ebandaki penza ko simba te na ebisa kino lito tikela ko yoka na te yo za na kono na ba faire na yo tikela ko yoka na te to kabwana ka parce que monde spirituel ba banaki doit préparer déjà kumu ko bongaki ele kana kana na ngai wana to koma yango pona to expliquer yango malamu. Et alors ma Tiffany tant mama bani ko gangela mama leki na ngana bise ko simba biloko ya mwambalo te aboya place bitenda ko za munene neni ni akankaka ko moko bongo bando tia ba livre belé ba fleurs surtout ba bien aimé bando zali ko landa biso fleurs ekeko eza na malamu te eza mabete Matifani mais ça na bikeko musuto mona ba mapangu Matifani ce sont des gens ba tupena ba kengelaka ba sala ka surveillance yo kanisi ka no soda na telemara non eza le pang muso koti bomonika bikeko ou bien kata le pang mo boy entraîner yango au moni soit dessin moko ba dessiner soit ya mutu moko boy ou soit eloko boy muso so sala par ignorance mais ça na ba muso ba kosela wana ninga mabe ba komisa on peut ba gardien na bango ya mapango ba kompe ko surveiller ba zali pe ko luka ba gardien pe ba limiter pe ba tona ba sila pe na musika bongo. Donc ndenge moko pe na partir ba biloko wana ndo mona pe rôle ya mitawa parce que le mitawa protège aussi bato ba na monde wana quelque chose ngo pousse na pembe na ye mais avec la force de mitawa na ba ange o bazali kati na ye ba osanini bazo protéger toujours ye. Donc Matifani tant maintenant na bandi ko yebisa mama lika sobi mais yo ndenge nini na petite na biloko na ngai aussi mba yo continue aussi azaka pe moi insolente akoya pe a Matifani. Et alors tant bandi ko bangana simba biloko nini ngana simba abima ka ine tant ngana bimisko na porte ya ndako na tala bokoto ya tirbine ange na ngamoko abimi azaki moi si ya mwindo abimi esinga maître pomono siliki makasi bepwani ngabite mama leki ngana pexeka simba biloko ma simba ngondeni abisko na sani ngabi betaille mais kuboma ete. Et alors tant ngana bimaki na sima betaille sérieusement makila et s'il sur place mukolo. Et alors ba même en hôpital ba teke makila azongi na bisi ange na banda lelo zwa aiguille tena nzoto donc makila ne bando tanga muke donc jusqu'à ce qu'on souffre na bongo alizwa mbabula moto pédicile na katuna fièvre si la raté. Et alors maman leki nanga ko ko bela ba maladie chaque fois so ba kieka en hôpital fièvre 40. Et alors jusqu'à ce que tie moko kokaka tamonika makambu na ndako bien te na kolala na zolo ta banguma na kolala na omona bato bazo tambola na ndako na kolala donc ana ko mona makambu so bizarre parce que ça so ngana lali c'est le moment maintenant gloire ya diable et kitisko na ndako. Donc ba boîte zo kaita nango ba voiture zo leka nyoso zali ko sali makata ndako. Et alors na kata ndako na biso Matifani kimia zala raté. Et alors kimia so ezali tenga pa na nomo malamu. Na ofana nga na ko na ba bengai o frère yaka kuna leki no frère Abela. Bande ko wala na biso ba mona petit frère na ngai azamo molai ko lekanga parce que beta balé. Donc leki na mbala Abela. Et alors okende boy aussi meni Abela. PC qui se montre qui se na PC boy na sunduli après quelque temps maladie ça toujours nini ko continuer jusqu'à ce que mon commissaire que beta balé ce que simba ka pelo ko na ngamo boy non ka ba bengi nga na biloko batia biso yo nini no tiki biloko na petit frère na yo asima na bien en tout cas na tiki kuna ndako mutu monte pe na tiki surveillance monte à contrôle tout le monde bien c'est pour cela tembo la ka bongo zelo muloko mona. Alors petit frère nga ko zonga akoya o mona epe awa li colonné et aki kubukana. Et le temps li kolobukana ki ko même makambo ebele tinga imoko na yo susu ko zonga na zuli colonel na transmettre encore puissance ya mabe
alors likolo ya kozonga jusqu'à ce que azongela susu na kati ya makambo na ye ya bale. Alors mati fani lupangu mubimba ezalaki dominer la puissance ya nzambonga na nosale. Donc okota na lupangu comme ko finga ngaite. Ezana bate belé o baleki wana ba moni ya ba makambo. Misusu pa pe ba lobelo ko mabe o manifester bene loko mabe. Grand sœur na ngai moko azali mutu oyo ya canal na ende to yoki pe ko koma na ko makolo ya papa Timothée Sœur Bijou. Et alors yeba beta ka pe to mona mama Tiffany azanda kunya libala mais to bengisa ye papa robenga ye akozana na biso awa okozwa ba témoignage encore misusu pa ina ye. Et alors ba beta ki mbasu tant ba beti mbasu et alors ba mekeki un peu ko luka ko ya na ye. Et alors tant ba yeki na ye et alors ngai na mona kiloko sala ete na bloka ki mbasu wana na kindoki na kikozwa ba kisi musu na pesi na tunie eloko esalemi na sala nini pona eloko oyo bandi ko salema. Abino na eloko oyo esalemi tozana eloko oyo biso tukoloba te baby yo sala oyo moni yalo na yaki kozwa flash wana na bendaki yango na yaki kozongisa yango sika ezo ezalaki yalo papa kineko koya na sima ya mukongo wa mwana mwasi wana apolaka awa nyoso opola polaki ti lelo atikala pe na défaut yalo bana nzambe o bazali kolanda ngai mwa message ya koloba ezali ke bana ndako oyo moni babani kokoma bikoma koma keba même si na kati ya temple ya nzambe mati faniza ba église ebele na kati ya église au mona temple ezali nde na ebe église moko na kati ana limité ya pasteur moko boye asala na temple na kati église mais bana nzambe bazali ko mona yango bazali ko comprendre ba moni que non ezali dessin oyo nzambe maele ya nzambe epesa bato mokili ke bato ba dessiner bongo OK temple munene oyo ya na kati ya église ya nzambe. Merci Matifani. Merci. Tout ça là pause. Tous on a on a tous élément moko. Si ma papa Timothée parce que un passage dans une explication à makambo ya kimbangi c'est créer débat. Baxel nga avec ces bibliques. Mikolo to kana mambo avec ces bibliques. Voilà tous on a na régie tous éléments et bon tous on régie à vous. Bien-aimés dans le Seigneur, le son des cloches vient de sonner pour éclairer le monde à l'intérêt des saluts des âmes. Hey, hey, hey. Les Nazaréens Production vous présente la princesse de l'éternel Tiffany Mokwa dans l'album Trône en featuring avec le pasteur Henri Papa Mouladia et le frère Billy Bilomba avec des chansons comme Kembo Alléluia Osana na Yahweh lele Oezo matanga na motema ezebele Yango na yebisi yo d'âge en âge et les quatre êtres vivants disaient Yozali Isolo nanga ya tango pasi ya. Procurez-vous massivement de cette œuvre à travers les plateformes de vente et de téléchargement telles que les Nazaréens TV, Amazon, iTunes, YouTube et autres. Hey, hey, hey. Les DVD, les CD sont déjà disponibles. L'album Trône toujours en marche. Déjà en France, appelez-nous au plus 33 65 93 16 781. Mamae, bateau en France, ce n'est pas encore fini. Comme je le disais, contactez-nous au plus 33 65 93 16 781. Une seule adresse. Au numéro 112 de l'avenue Songololo, croisement Prince Kassavubu, dans la commune de Kinshasa. Que El Shaddai vous bénisse. Naolia bakiti na ba mesa. Ah, atanya ukondoko. Namona yo. Nachayo na mwamba. Na minito na kata bena katikata saga fufu. Oui, allô est-ce que tu bonjour. Boni. Et le côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc, dès que tu as un galère à niveau 0. Tout ça là, oui. Moi, je suis vraiment mingité. Mais je suis là, moi, je suis dans l'agence Nazareta. Sarita, c'est du sérieux. Oh. Maman, comment est bon dans YouTube, ça au foutu bon pour partir à Porto Bisoto et à Tojibilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi font ami comme on Nazareth. Na kufie. Agence lisusu. Naka sansu mulongo kuna.
kuna eza mambo mulongo te ye esi afuti mbongo kuna partir à poto biso tozoke ko récupérer biloko oli tika boyeko yeso mona makambo bongo na monte bato bapesi mbongo kuna bino boke récupérer biloko oli na agence ezalaka mais yango ebandi mama leki na ngai yebisi ngai me na ndimi te nalingi namona kimona mbeso mpo likambo boye na monde nani esalama te mama yebisa ngai bapesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa ya solo boutique Nazareta ezali boutique oyo ezali ya distribution ya baproduits alimentaires tosali mpo tosunga bandeko oyo même baoyo baza na peu de ressources comme on a bandeko nango baza na niveau ya Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si on a un bon côté, nous devons nous apporter au sungayo, à ozuga biloko kolia. Eh maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bon awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareta eza esika ya kobunga te, toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique Saint-Vincent. Ah, Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà, vous avez nango, vous avez 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Ah! Non, 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 non. Nazareta. Nous allons la Congo ici. Julia, nous allons kangisa kia fufu. Eh, ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareta, tu as un système en bimbi, na mbongo shingo. Bon, ok. Vous allez sérieux. Ça, c'est du sérieux.